balandi yokani télévision na pesi bino mbote énormément de partout là où bolandara biso vraiment pour na baza abonné merci mingi pour na musalo kitoko bozali ko accompagner merci vraiment pour na ba conseil pe ba suggestion na bino ça nous va très droit au cœur merci énormément aussi na robo na teko yebisa bino que ba on so baza abonné dans nous na habité sur l'onibos et là vraiment bon s'abonner na CA vidéo bon mon place mon combine à rouge s'abonner cliquez juste là et puis après votre clic romona nini cloche moko ekobima wana cliquer na cloche wana pour nous alara na notification na biso heure nyonso yango wana na lingi mingi ezala ndenge wana entre biso na biso etangisaka baorphelinat babengaka ekole yango crèche Dan Eden School esika wapi bana baorphelin bazwaka gratuité et enseignement totalement bafutaka ata 50 francs te po batanga tozokota na kati po boyeba komona epi toya kolakisa bino esika wapi bana oyo bavandaka mais nyonso oyo esalami na bobongisi ya oyo babengi mama Ninette Kinwani na partenariat na école Gan Den School bango nde baza en partenariat bazotangisa bana bazobomba bana maman Ninette Kinwani mutu à permettre à ce que tosomba moi jus tokende kotala moi bana oyo kala mingi te boromona pe tolia peut-être soki nyonso itamboli malamu boromona ye pe la bilili po ye pas accompagner biso ensemble na musala oyo tozali kosala mais na kozabi no temps ebele te tokota totala bana wana bon sima tokokita tolongo na école tokesi ko esika wapi bavandaka po bomona ndenge nini ezali mais sinon famille Kinwani nyonso je vous porte dans mon cœur parce que bino bosala vraiment baction pe baactivité oyo estambola lolinge esengeli na kotanga bino mwa ndambo pe mosusu bakotanga moke ndenge tokoyeba kokende na pesi mbote na Claudine Kinwani mbote énormément vraiment soutien na bino eza énorme Anaïs Kinwani na pesi Marie-Elie Giovanni Kinwani Nestor Kinwani Nancy Kinwani mwana poto Mirieli Kelele Kinwani na pesi mbote tosuki na nuana mais sinon n'oubliez pas comme je vous l'ai dit autrefois vous allez voir un numéro ya poto ya Paris et kozala affiché et sika wapi bato nyonso baza na poto boboraka bilamba boboraka ba jouet boboraka ba biloko nyonso ba biloko nyonso bozalaka nango boboraka wana o bana mususu koto baza nango besoin to pe bana bino balembi ko salela nango bokotinda ba play ba DVD bilamba ba sapatu biloko nyonso botinda na numéro wana biso moko tozo en charge kokomisa ngona kisasa maman Kinwani azali wana Minette Kinwani azali wana bobenga na numéro wana pona ba don nyonso bino bana poto boza nango pour que bana o ba fete pe na esengo talaka bazana oya okanisa bango te biso na bino ensemble nde tokosangana pour tokanisa bango alors ce numéro qui sera affiché un numéro de Paris qui sera affiché eza pona mwana poto nyonso esika wapi ozali yo benga kaka olinko benga pe na numéro ya Kishasa numéro na biso eza na se wana obengi biso tokozo en charge komema biloko wana tiko koma nango na Kishasa vraiment j'insiste motema o nyonso kosimba na motema na epona kopesa don na bana o bazangi eloko bokomona bango na babilili na bino bozanga te ya kopesa bango esengo sourire to pe to sepela mukie na bango parce que yango nde esengo na biso ya kozwa bien na biso ko kabolango na bazangi na ba pauvre nde ya accompagner biso pe pambola biso soko sali œuvre o na yebi ko nzamba kotika yo te o nyonso za malade mais kana nukosala œuvre o soki nzamba kotika yo o za na problème mais kana nukopesa bana o tota soki nzamba o biso to sala je crois à celui qu'on appelle le créateur à Rosana Sima Action au père Rosana Nabino bobenga na numéro wana ya France borozama Minette Kinwani bobengi na Kishasa borozwa ngai moko nazo présenter les bino émission oyo ndeto ko solo la bien pona ba dona bino boko mona caméra et ko accompagner ba dona bino ti esika pe kende ko koma tozara en orphelinat morote nous avons plusieurs orphelinats au tozo sala marche pe to tambola Kishasa mobima pona ko ebako sunga bana wana nzambe na biso apambola to kende kotala nanu ndeni bazotanga bongo sima nango. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ok, d'accord. Vous êtes les élèves d'école? Oui. C'est quelle école? Canadienne School. Dan? School. Ok, d'accord. 2 ans. Depuis 2 ans. Tu es élève ici et puis tu es dans l'orphelinat aussi? Oui. Tu es orphelin? Oui. De père et de mère? Oui. Et qui t'a emmené à l'orphelinat? C'est papa. C'est qui? Papa. Tu étais où avant? Quand tes parents sont morts, tu étais avec? Avec personne. Tu vivais où alors? C'est là-bas à Lupin. À Lupin. Tu vois le bain de Lingala parce que c'est une émission qui se passe en Lingala. Dis-moi. Au bain de Lupin, Nanzela, bon. Après, papa Daniel Bozoy. Vous avez pas ça autant. Bon, ma famille, papa, tu et maman, vous avez quitté. Bah, ici, comme il y a une vous n'avez pas quitté. Maman n'a pas fait la qui exactement. Mais tu vas t'en faire la
Na wapi? Na Mbubi. Après, tant que vous finissez, oui, il peint. Oui, il peint. Et depuis 2 ans, on a orphelinat, on a comment on a Cri des orphelins. Et qu'on a depuis combien on a ça changement les alliés. Vous allez bien, vous vivre normalement. Et qu'est-ce que on a dit dans tous les actes que l'orphelinat place pour travailler tout ce qui est érosion commis. Et là, on est reposé dans le bateau, il se trouve dans la poteau partout dans la maison. Et là, on est reposé dans parce que nous avons vision, malgré les choses ici, on va dans les boules de la pinanda. Là, on a place au Saranaté, malgré les choses blancs, on a bien qu'on soit ok, et puis classe, ils ont les cabines dans la classe d'abord. 5e. Comment on a Mais la culture. Mais la culture, ok. Mais vous en orphelinat. Depuis combien de temps vous avez orphelinat? Vous me dites déjà, oui, puis sauter. Autant avant, la classe. 3e. On a 3e. Lobby, ce que nous avons comme un montou, nous avons ça à l'université, toute classe, autant la classe. Lobby, ce que nous avons ça à la vie, lobby. Comment pasteur? C'est des photos bien. Pour pasteur, il faut qu'on a verser BD dans tout et tout ça. Autant on a 3e, autant on a autant on a fait les bouffes à bon modèle. Moi, il y a la place chaque jour. Aux en orphelinat, nous. L'orphelinat, il y a beaucoup de monde. Et les Canadiens, bien déjà, pour vous, si vous avez une année, vous avez une déjà. Binaire. Oh, vous avez un binaire, oui. Vous avez place. Comment on a dit? Allégri. Vous avez place. Voilà, 3e. Et ça, on y va comment on a dit binaire. Docteur. Avant que le docteur soit bien, il faut savoir présenter les diplômes. Vous voyez bien, moi. Vous avez bien la classe. Vous avez rappelé que le docteur pas la classe, ma classe, oui. Ok, d'accord. Et puis ça m'a donné un orphelinat. Comment orphelinat est devenu combien de temps dans l'orphelinat? Oui, il sautait au conseil. Mais sinon, il est gardé. Bon, classé, il est gardé. Autant à l'école, l'université, l'école, on a autant à parce que on fait un chargé dans l'école de nous. Oui, on a des docteurs à l'ouest. Votre crèche, comment on a mis? La crèche de l'université. Ok, d'accord. Comme la classe de l'UNI? Oui. Tu as fêté Noël ensemble alors? T'as fait ici? Derrière? Oui. Comment la classe? Pardon? C'est payé. Comment on est payé? Tu es école, non? Comment la classe est payée? On a classe. Si j'ai vu la parole, il y a orphelinat. Il y a depuis âge. Depuis 9 ans. Comment il a orphelinat? Non, il y a petit gars. Mais avant, il y a petit gars, on a demandé. Parents pas faire bon pour moi, ils doivent quelque part et pas nani. Nani est transféré. En tout cas, mes parents n'ont pas d'aller par mon andako. Bah, vous avez la famille, bah maman l'équipe, maman tout va à la tête. Oui, pas monter. Ok, mais ça va. D'accord. Jonathan il a là. Vous en avez de son Des ans. Beaucoup de choses. Avant 2 ans d'ailleurs. La ligne, La ligne, voilà, il n'est pas là. à nouveau, la ligne, c'est pas vu. Maman n'a pas. Maman n'a coulé la monnaie. Oui, bien été. Au couleur à papa. Bon, ce que papa a vu. Papa a qu'un voyage dans le Mandaka, il y a une bus qui a profité. Tant qu'elle a voyagé dans le vous avez combien? Notamment, avec un mois, c'est ma couffe. À quoi tu est-ce que c'est quoi attends, mon papa pour finir avec lui. Il va papa écouter la kiole. Ah,
Na Kinshasa, là vous n'avez pas nani exactement. On a des tuteurs là. Moi aussi. Na moi aussi. Après il y a des que avocation beaucoup l'autre. Tu vas nous faire souvenir où tu vas bien bisou. Il y a qui va bien. Après se retrouver dans Nzela. Non mais même que na orphelinat, faut comment na orphelinat. Mais qui a une peine quand au temps na moni pas carte c'est une peine qui na au qui t'a pour ici. Donc c'est quand même pour vivre ni na orphelinat. Tu vois très bien. Voilà ça. Quatrième décision. On a quatre questions. Comment ça question commercial. Le nouveau comptable. Comptable. Je t'encourage jamais à sa section commerciale. Bon, j'ai un nouveau. 14. Vraiment, c'est bien. Première c'est où? Et combien il en fait là les. Bah, quel type? Mais il y a un côté quand même. Tu vas aussi en aller. Mais avant, il y a un côté quand même. Vous avez une vie, mais il y a quelque part où il y a un wapi. Exactement. Na. Matadi. Matadi. Aujourd'hui, Matadi, il n'y a pas que. Nous, il y a un petit peu. Les parents, parfois, on est sur le Matadi. Oui, il y a une famille, une société, on va se retrouver. Mais ça va. Ça va bien. Désolé, pas bien. Tout ça là, faut qu'on sonne. Autant on va arriver sur un Eden. Parce qu'on est dans la school. C'est ça. On prend la génération, nous sommes dans le là. Ils sont là, orphelins. Là, par exemple, moi j'ai orphelin de père et de mère. Depuis que j'avais 12 ans. J'ai orphelin. Mais déjà, j'ai dit, je l'avais déjà dit. Hein? Donc, je commence à le voir. Utangi osalama bien osalama nzambe so alinga pambola mutata la mateka za kufela nzana nite so alinga pambola kopambola selon ndenge yo okotosela nzambe ndenge yo kotambolela ndenge kolinga classe na yo ndenge kotelema po obundana makapo olingi na okoma na vie soki il faut la principe na bino ya kolinga kokoma mutu na vie soki botiela motema na bino nyonso bolingi bokoma bato na vie bobundi mpona okoma yango parce que nayebi ke pasi ekozala mikakata mekozala na yebi vi ya kofela ndenge ezala otambola bandako na bandako otambola baplace na baplace mais soki olingi oza déterminé ekolingi vi na yo échanger ekochange mpo yango échangera bo nazoka décision ke nakotanga na bandokende classe na lipapa mongo so nabatisi bino boseka mais ntina se forcer na bombi lelo nakoki mpe kotelema nakoki kosala mosala journaliste bato baomona ngai bato baobenga de partout dans le monde mpo nalingaki yango nayebi ke baobo baza mike mingi baoyeba comprendre non mais bino omona osalisi na etoko nayebi comprendre c'est ça. Et moi je suis là. De temps en temps, dans la côté, dans l'équipe de bateau, tout travailler dans la photo, pour que ça va quand même voter. Parce que on va passer de moi jus pour profiter. Les autres, c'est moi jus, là moi, je veux voir Mickey. Je suis Zoya, peut-être, mais là, j'ai pour nous, je suis Zoya, papa, je suis Zoya, on va rester ensemble, non, c'est la nuit, c'est le la télé, on a dit beaucoup de partenaires. Et ça, c'est le mieux, parce que je dirais, je bénirai encore Dieu, ceux qui vont faire un coup, va faire sans parents, va vous dire comment partenaire. D'accord? C'est tout le monde qui a une petite. Donc, on a de l'hôtel à l'école parce que le temps a fait, c'est ce qu'on va se faire en charge dans les classes. Les autres qui restent au petit, on a l'hôtel à l'école pour filmer les lignes. Érosion et des binos. Yo, beaucoup de quand même, c'est l'érosion et les huiles là aussi, il y a des donc, on a danger de faire. Ce qu'on peut la mobilité, la mobilité, tout la mobilité, de combien de risques c'est au début, c'est la case de profit. La case est pour d'accord, comme ça, donc, on a tout le monde, on a mis sur les téléspectateurs, d'accord. Mais sinon, vous n'avez pas prendre le courage à vous. D'accord? Merci. Je suis la directrice, donc je m'occupe de toutes les questions ayant trait à la pédagogie. Ok, d'accord, mais sinon, par rapport au... Vous avez le nombre des orphelins, de l'orphelinat là où nous partons, vous aviez combien d'élèves exactement qui viennent de là? Les orphelins, pour cet exercice scolaire, ils sont au nombre de 11. Au nombre de 11, d'accord. Au nombre de 11, et comment ils s'appliquent, les orphelins, comment ils s'appliquent? Parce que je sais que déjà au départ, ce sont des enfants qui ont été beaucoup blessés. Comment ils s'appliquent à l'école? Bon, déjà,
Avant de parler de leur application, je vais d'abord vous rappeler que les enfants sont pris en charge par l'école. Oui, oui. Donc, nous donnons les uniformes, la scolarité, ils ne payent pas, même leur cantine, c'est-à-dire casse-croûte pendant la récréation, c'est l'école qui prend ça en charge tous les jours de l'année scolaire. Et quant à l'application, vous savez que ce sont des enfants pas comme les autres. Ils ont des lacunes, déjà par rapport à leur âge, la majorité n'est pas dans la classe là où ils devaient normalement étudier, suite peut-être aux nombreuses années qu'ils ont dû passer dans la rue. Certains sont vraiment en retard par rapport à leur âge. Et puis l'adaptation, au début ça a été difficile. Allez-y comprendre que c'était des enfants de la rue. Maintenant, ils doivent s'adapter, bien qu'ils vivent dans l'orphelinat. Mais maintenant, c'est l'école. Avant, ils n'allaient pas à l'école, mais maintenant, ils sont à l'école. Donc, il leur fallait aussi un moment d'adaptation et ça n'a pas été facile, la raison pour laquelle nombreux ont dû reprendre des classes. La première difficulté, madame, c'est le suivi. Bon, je ne voudrais pas vraiment entrer là-dedans, mais c'est le suivi qui n'est pas vraiment à la hauteur. Je suis parent, vous êtes parent peut-être. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, quand on scolarise un enfant, mis à part le fait de payer les frais, on doit suivre les devoirs, les exercices. On doit voir les enseignants, savoir comment évolue l'enfant, quelles sont les difficultés pour que, de votre côté aussi, que vous puissiez renforcer les choses. C'est ce qu'on ne constate pas vraiment. Donc je pourrais dire, en gros, la collaboration, il n'y a pas vraiment... Bon, je ne sais pas. Nous, à notre niveau, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les enfants, ils sont là. Pour preuve, même les devoirs à domicile, ce sont nos enseignants qui prennent en charge les enfants. Moi, j'ai organisé les choses de telle sorte que chaque enseignant suive au moins 2 ou 3 enfants. C'est-à-dire quand ils ont les devoirs à domicile, avant de rentrer à l'orphelinat, ils passent chez l'enseignant responsabilisé. L'enseignant, bon, on ne dit pas que c'est l'enseignant qui fait les devoirs à la place de l'enfant. Non, l'accompagne à faire son devoir. Les devoirs, l'enseignant corrige. Là où l'enfant a mal travaillé, l'enseignant réexplique et c'est comme ça. Et cette décision-là, c'est après que nous ayons constaté qu'il y avait beaucoup de devoirs non faits. Et nous nous sommes dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Réorganisons les choses autrement. Mais comment vous travaillez avec l'orphelinat? C'est en partenariat? C'est comment vous travaillez? Ce n'est pas un partenariat, je pourrais dire. Crèche Vous êtes une ONG? School, c'est une branche de l'ONG. Crèche Gan Eden. Vous comprenez? Donc, c'est parmi les attributions, les missions primordiales de l'ONG Crèche Gan Eden que l'école Crèche Gan Eden School a pris les démunis, les orphelins en charge. D'accord. Et si vous voulez faire un appel de fonds, je ne sais, qu'est-ce que vous pouvez demander aux gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement? Bon, aux gens de bonne foi, les enfants sont là, ils ne payent pas, mais ils ont besoin des fournitures scolaires, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être habillés également. Notre adresse, c'est sur Masikita numéro 14 bis. On est à Lupen, quartier Bumba, commune d'Engaliema. Pour tous celui qui voudrait bien soutenir cette mission de Crèche Gan Eden par l'entremise de son école Crèche Gan Eden School, vous pouvez venir nous voir ou nous contacter. Nous avons aussi notre page Facebook et nous avons aussi nos numéros de contact. Oui, allez-y, donnez les numéros. Les numéros de contact de l'école, c'est 084 27 60 404. D'accord, merci beaucoup madame. Merci, je crois que ce ne sera pas la dernière. Nous reviendrons nos portes resteront toujours grandement ouvertes. Nous sommes la maison de l'amour, la maison du savoir. Donc une maison, c'est celle qui laisse. Mais jusque-là, le nombre est limité parce que vous n'avez pas encore assez de bâtiments et tout ça. Mais si une personne se pointait et disait que vous voulez vous donner un bâtiment pour que vous travaillez là.
Donc, qu'est-ce que nous ferons? Nous accepterons. S'il y a quelqu'un qui veut nous offrir même un bâtiment gratuitement, nous irons. Parce qu'ici, on est locataire, on va pas vous les cacher. Ici, on est les locataires, nous payons un loyer. S'il y a quelqu'un de bonne foi qui voudrait bien nous donner l'espace, des bâtiments, on ne va pas refuser pour travailler. Santé za malamu ozala nde na kimia te tomoni bana awa ozala combien de bana eza orphelinat ozala combien de bana orphelinat nini les cris des orphelins vous ozala combien de bana eza 45 voilà 45 obandi kotravaille awa depuis combien de temps 10 ans déjà ah ok 10 ans mais lelo tomoni bino na kati ya libulu munene makito nde tomona on dirait neti bozali bokende tout ça difficulté nini bozo rencontrer actuellement difficulté ezali vraiment eza bon mboka na biso okoloba te eza nano na pasi na kati ya pasi bana sikoyo baza susu abandone bato bazosouffrir bazosukula bana te bana bazose retrouve te baza nulle part baza na place ya baokende te baza na moto akoede bango te ozwaka nanu bana ndenge nini okutana na bango na nzela opesaka mbela na télévision baya bana mosusu topesa mbela te moto akolinga bacharge boya te motema ya mawa otala ke toza bakongole mondele te akouta poto aya kosungela yo ndeko lokongola tosofrir soki oseli mondele ndeko lo akokufa bana mosusu ozomona awa tozwi bango na baage ba 3 jours misusu baage ba 1 semaine misusu ba 2 semaines misusu ba 1 mois okomona bana mosusu komona so otuni kombo komona kombo mboka babi kotesa na bambi kombo na nga misusu napesi bango bandoyi soki otali omona ke baka eza ebele bafamille bakozala na bango na kisasa mais lelo oyo ozomona vie to ya souffrance ozomona ke moto akomotalaka oyo aye ndeko akufi atiki mwana omona moto mpe alobi ke non ngai naza na charge na ngai abandone wana motali mpe mwana ya moke nde tofandi boye oza na centre omoni mwana moke ya 5 ans azomembo volontaire moko amoni mwana lokola mwana mosusu awa auta mbonjimai baye na papa na age 4 azwi mwasi awa mwasi wana alobi mwana oyo aza ndoki mwana na 5 ans abimi na balabala opération likofe ye mwana azolala na liboso ya veranda ya finka na ipen bamama oyo batekaka na wenza oye papa bamoni nga nazoleka papa arontelema batelemisi ngai abitala mwana oyo bakoboma ye bakobwaka ye moto akolanda aza te tala age na ye atali age ya mwana bazoyoka mwana mao innocent oyo aza nano na 5 ans ayebi mabe moko te me bataxi kaka ndokinaki motema mabe mwana wana azala abandone na balabala quelque part mpe soki tozwi bana wana tolongoli bango toyodimine mpe to ya koluna parce que mwana aza na balabala aa na place ya kolala te azoyekola eloko te azotanga te ntango oyo akomi na 20 ans 500 okabelaki na balabala na 200 okopesa su te sikoyo mosala nini ya kosala akoluka akende kokale yo uti kobeta makope na yo na retour babloke yo babotoli yo parce que ayebi ke vie na ye mosala na métier na ye komi yango wana po asa sortir yango moni ke biso etangi toza na motema wana ozokoka komona moninga te asouffrir malgré toza nango te nde omoni tozwaka moto ya mawa moni moni mwana moko boye mwana oyo azoyoka mawa me aza mpe na possibilité ya kosunga ye te mawa lokola ayebiki moto wana abokolaka bana omona papa mwana na lokoti ye kote boye soki mpe nazwi mpe ndenge wana nabengi mpe ministère nake na ministère baenregistre ministère epesaka nango eloko te donc bakoregistre koenregistre wana mpe mwana bofuti mpe mbongo mais donc bakopesaka yango don te moko mosusu nayebisaka bango kuna ngabi soki otali mpenza na logique biso toya bato moko bokopesa biso bamatricule tozwa mpe salaire parce que mosala tozosala eza ya biso te eza ya leta mais biso tozo aider bino na misala oyo kebe bénévolat donc opesa biso eloko te mais boko koesala biso na makambo ya mikanda na barigueur makasi te parce que
ozo comprendre que l'état eza na mesure ataka orphelinat moko ya l'état eza te bomona kaka orphelinat nyonso ezali kaka baparticulier nakozomona ke no motema wana nde etindi biso mpo tozala bana oyo sikoyo badifficulté nini boza nango exactement awa na bana na condition de vie oyo boza nango difficulté eza makasi parce que place oza awa tala yo moko tala ndenge ekomi tala na ndako oyo mbula mibale ekomi mbula mibale ekomi mbula mibale 2 ans to bambula ya kobenda de pluie nde ekomisi bino na eta ekomisi eta oyo sikoyo décembre bapluie ekontinue ya makasi nani tokomi mpe avril sikoyo estce ndako eroza bon ebele ya milimo oyo bakokende wapi na butu soki bana baza na se ya pongi nakuti ya pongi wana ndako ebandi kobuka parceke bana mike bakokoka kosasortir babima ndenge nini yango moni makanisi nyonso wana ebetaki nga donc nakoma na mbeto ya hôpital parce que ozo raisonner milimo ya bato nakokende bango wapi na minute bana solution te place ya kovanda na bana eza te bana bakokotelengana soki mbula moko to mibale ndenge eza boye nawuti kosola na paster moko abimi awa ke soki moye ezali na moi bavandi awa na butu bakende kolala na l'église parce que awa bambula elakaka te okovandaka boye 0 heure mbula ebandi bon 0 heure to bana mike soki balali déjà mona aza mpe na mesure ya contrôle te banda omoni ndako ndeza eza na bantivole partout bon soki ebandi kobuka nao mwana moke akobuka antivole na banini mpo babimisa bana ebele boye misusu bakosesodonobima mais na retard wana kobuka bafenêtre bana mosusu bakocola bakundami donc olobi awa ezalaki toilette pene ya dale euti kokende wana liboso toilette ya dale ya propre na bacaro ya propre ekei nde eza boye ekei ezomona te ozomona kutu na bamira ya nini nyonso ekei d'accord pesa quand même adresse na numéro na bino mpona bao nyonso bakokoyeba contacter bino bana ya poto de partout baza bakolanda bino na émission bon adresse na biso toza na IPN Général Mayele avenue Matadi numéro 22 so contacter biso otie code plus 243 81 386 89 13 plus 243 81 386 89 13. Merci beaucoup papa. On a dit que c'est la première fois, mais la dernière fois. Tu as dit que pour notre constater, mais tu as dit continuer accompagnement ya bana au pays. Biso te remercier bino pour na bato nyonso ba Rolanda biso. Vraiment pour ba ko contacter pour ba to sauver nanu milimo bana oyo. Donc ce que sauver molimo ya bana ebele boye. Toyebi ke ata bata mokili ba kofuta yote mais nzambe na likolo. Amen. Ayebi ndenge nini ya ko récompenser bango. D'accord, merci beaucoup.